La Bible dit, Élie n'est pas un prophète Kabal, Élie a appelé la Kimoto, peut monter tout à l'heure. Et les gars, qu'est-ce qu'on a dit au sein de l'école Élie? Mais la moto ensemble. Liboso ba prophète là-bas, liboso ba nyoso ba bulisa kabine, liboso ba nyoso ba bulisa kalibota, liboso ba nyoso ba terre la kabine, liboso ba nyoso ba la kabine de près ou de loin. Mais la moto ensemble comme
béni. Priez dans le nom de Jésus.
Tu vas récupérer maintenant. Mais le seul quand tu as la carte vidéo, il y a des choses que tu remarques et que tu as permis. Il y a des choses, on t'a donné, Nazara qui ne veut pas la bougie samo. Il y a un macabo, tiens, la zone, la carte pour mon aïe. Tiens, la zone, comment tu as un macabo spirituellement. Car la Bible dit, il y a mon livre, là où tu es, commence à récupérer tout ce que tu as perdu dans ta vie. Commence à récupérer. Nous sommes sentis que la vie est le moitié. Pendant qu'on récupère, et c'est mon aïe, stabilité aïe. Nous sommes vie de la main. Commence à récupérer. Il y a certaines personnes qui ont ça la mouvement puis ils ont récupéré la meilleure solo. Ah, mananas. Ripa et Bossa. L'Osama et Bossa. Il y avait un port, tu vois, ça avec le corps. Et maintenant, il y a une barrière. Mais la moto, toujours récupéré la monnaie porte ainsi qu'on fait maman. Nous avons accès à Kokota. La Bossaka. La monnaie nous avons accès à Kokota. La monnaie nous avons Toka. Azot même à l'union qu'on a quantité à Yinji. La Bossaka. Là où tu as fait les gestes, c'est les prix, en ce moment qu'on a la licence santé, commence à récupérer. Mais ta vie ne marche pas. Et là, on entend volater. Tu tournes en rond. Mais il y a des choses qui viennent à récupérer dans ta vie. Ça ne va pas continuer comme ça. Commence à récupérer bien où tu es, bien où tu es.
système pour la salle. Dieu m'a dit la religion de 200 matin. Là où tu oses prier, oses kabalibo t'as dans le bon ensemble. Oses balancer bête. N'est-ce ton comme appelle à faire 2021 ou peut ton compte à l'année prochaine. Le matin accident la famille a eu salaté. Maladie est salaté. Mon ton coup face à la tête. Prions dans le nom de Jésus. Comme tu représentes directement ta famille. Tu vas prier, tu vas dire à Dieu que le sang de Jésus est battu dans l'ibot à la liba. Que la soupe qui est fameuse à la couverte par le sang de Jésus. Dans mon ténèbres, sacrifice à la liba à la note. Accident à la liba à la note. Que vas à la couverte par le sang de Jésus. Oh ya baba ko bakasaka baba koja monguna na contre libota na ngula weza ni samute oh yeso yo le bakasaka baba oh no monguna ko komsaka bana nzambe oui c'est le sang de Jésus. toujours la prière. Alléluia. Le Seigneur m'a mis tout ça, mais la première verset biblique. Alléluia. Ce qui te suit dans 2 Rois 19. Alléluia. Tu as toujours la petite, la biso, la prière. Tu as toujours l'intercession, la biso. Dans 2 Rois, Alléluia, 19, la verset 15 et 16. Bible biso awa. Oh, Yesu la tangi. Amen. Ézéchias se prit la lettre de la main des messagers et la lut.
Puis il monta à la maison de l'Éternel et la déploya devant l'Éternel, à qui il adressa cette prière. Éternel Dieu d'Israël, assis sur le chérubin, c'est toi qui es le seul Dieu de tous les royaumes de la terre. C'est toi qui as fait les cieux et la terre. Verset et commençons la prière Esaïe en gros. Éternel, incline ton oreille et écoute, Éternel. Ouvre tes yeux et regarde. Entends les paroles de Sanchérib qui a envoyé Rabachak pour insulter le Dieu vivant. Alléluia. Amen. Awa Ezekiel Salobi, Nzambe, fumola matoi na yo, incline matoi na yo, Nzambe yo ka, fumola misu na yo, tala yo kamaloba oyo Sancheribe, azak atindi na envoyé na ye pour la insulter. Alléluia. Eza na bandoki, eza na batamite ya mabe bazana bazoko finga Nzambe na biso. Ndenge biso tozobondela boye eza na bato so bazochola biso. Ndenge biso tozobondela eza na bato so bazotala baoyo bazolekisa air na bango. Ntango bango bazoloba bongo contre biso te bazofinga nde Nzambe ya biso. Ntango biso tobi tosali comment on appelle ça, tozwi mbeka tokati ndai ya kosala semaine mpona kolukula Nzambe eza na bato batala baoyo bakalisi bapriye na bango yosala nini. Eza meme odela ya bato mosusu bazokenda kosala ntango tozofika boye bazosala bakommentaire mabe bazochola biso baza kokritike biso me mbala mingi bazosala bongo bazokritike biso te bazokritike nde nani Nzambe na biso. Yango wana sikoyo Ezekiel alobaki abi Nzambe fongola matoi na yo yoka baparole nini oyo Sancheribe bazoloba contre yo Nzambe. Alléluia. Amen. Bayebisi biso balobi awa il est vrai ô Éternel que les rois d'Assyrie ont détruit des nations et ravagé leur pays. Alobi susu alobi Nzambe eza ya solo que roi d'Assyrie to bakaka ba démon. Alléluia. Ba soloka ba misama be ba détruit mboka ba détruit mabota na biso ba détruit bisana biso. Alléluia. Amen. Et qu'ils ont jeté leur Dieu dans le feu, mais ce n'était point de Dieu, c'était des ouvrages de main d'homme, du bois et de la pierre, et ils les ont détruits et réduits à rien. Maintenant, Éternel notre Dieu, délivre-nous de la main des Sancheribe. Alléluia. Amen. Et que tous les royaumes de la terre sachent que toi seul es Dieu ô Éternel. Tobeteli le a délivré biso na maboka banguna biso. Nzambe a délivré biso na maboka bandoka mabota na biso. Nzambe akenda ko délivrer biso na maboko ya ba méchant. Nzambe akenda ko délivrer biso na bato ya misala mabe. Totikali na 3 mois poto kuto sisa mbula oyo. Eza na bato ya misala mabe bazosala ba projet contre mabota na biso. Bazosala ba projet contre bana na biso. Bazosala ba projet contre ba ville na biso. Bazosala même ba projet contre l'église ya Nzambe. Mais biso ya mutu alelo tosenga Nzambe akende kodélivre biso na maboko ya banguna. Sancheribe bazali bonguna. Sancheribe bazorepresente badémon. Sancheribe bazorepresente diable oyo mosali kaka koluka kodétruire vi ya bana Nzambe. Alléluia. Loba na Nzambe adélivre yo na maboko ya banguna na yo. Soki ozoyeba te osala banguna, soki ozoyeba te eza na bato oyo bavandaka basoka minu contre yo. Yo soki ozoyeba te eza na banguna oyo bazotangela yo mikonasi ya mokili oyo. Senga Nzambe akende kodélivre yo na maboko na bango na kombo ya Nzambe Nzambe. Délivre biso na maboko na banguna. Délivre biso na maboko na méchant na bango. Délivre biso kaka. Délivre biso eza na bato bazoswaki contre biso. Bazoswaki contre biso. Bazoswaki mabe contre biloko ya Nzambe. Nzambe délivre biso na maboko na banguna. Délivre biso na maboko na méchant na bango. Délivre biso na maboko na méchant na bango. Na kombo ya Yesu.
Poursuis-les de ta tempête. Donc c'est Nzambe a poursuivre banguna ya biso na tempête na ye. Mupepa Nzambe landa banguna ya biso. Mupepa Nzambe landa basolo. Mupepa Nzambe elanda ba méchant. Mupepa Nzambe elanda batos baza contre ba vie na biso. Mupepa Nzambe elanda batos bazo bundisa biso. Alléluia. Donc continue et fais-les trembler par ton ouragan. Oh Nzambe a fait trembler banguna ya biso na ouragan na ye. Ouragan ya Nzambe et faire trembler bandoke mabota na biso. Ouragan ya Nzambe et faire trembler batunos bazo kundisa ba vie na biso. Couvre leur face et d'ignominie. Nzambe a couvert face na bango na soni. Bayoka soni. Banguna bayoka soni. Ba méchant na vie na biso bayoka soni. Ba Goliath na vie na biso bakata na mitou. Alléluia. Avec qui cherche ton nom éternel. Nzambe asala ke banguna bayoka soni. Bazala humilié pour que na suka nango baluka Nzambe na biso. Bango bazo seka biso, bazo chola biso, po tozo sambela, po tozo itozo talela butu. Nzambe akende kokuta na bango, sonye kanga bango, bango na yamine na kokamwa, pe baluka Nzambe na biso, baloba, toseka ki Nzambe mama Sylvie, me tomoni loboko na ye, tomoni likamwa, toye koluka Nzambe oyo, alléluia. Qu'il soit confus et épouvanté pour toujours. Banguna na biso, bazala confondi, bazala soni, bazala troublé, bazala épouvanté, qu'il soit honté et qui périsse. Banguna na biso va périr, bandoke mabota va périr, ba méchant va périr. Va périr, bato bazo mabe contre biso mutupe moi, va périr, bato bazo tia biso mitangu na nzela, va périr, bato bazo loka biso mutupe moi, bango moko bazala périr, va périr na kombo eskobo nza pa alléluia.
pour la première partie. Peut-être les la parole de Dieu. Et comme ma vie sonne interprétation sur quelques minutes, peut-être regrouper. Alléluia. Oh, ma tête au bon Dieu pour la première partie. Alléluia. Merci. Parce que vous avez le lobby et si Kabatu Balé Missa, tout ça, ça n'a pas la papa, il vous a présent. Merci, papa, pour l'adoration. Merci, Seigneur Jésus, pour la grâce de la carte de la papa. N'a eu bien que ma prière pour parler au Seigneur et quand on lit Seigneur Jésus. Et puis, qui s'y amène à l'ola, on nous dit qu'il a un problème. N'a pas ça la prière pour parler au Seigneur Jésus. Parce que le lobby peut vous pas na yo. Tout ça, les gens comme sous ce que le bâté, au bel aidé, merci. Il y a un mission de ce peuple, ça merci. Tu mets ta main pour pas Amen. Amen. Aujourd'hui, la Bible est la buisson. Nous avons toujours la petite à la parole de Dieu. La parole de Dieu, il y a pour fortifier, il y a pour assurer les choses. Dans le toujours sacrifié, alléluia. Alléluia, aujourd'hui, parole de Dieu dans Genèse 3. Genèse 3. Dis le Sibisson. Verset. Dans Genèse 3. Verset 1 total. Nous lisons dans le livre de Genèse, chapitre 3, verset 1, je lis au nom de Jésus. Amen. Parmi les bêtes sauvages que le Seigneur Dieu a faites, les serpents eux le plus rusés. Il demande à la femme, est-ce que Dieu vous a vraiment dit ne mangez aucun fruit du jardin? B. Continuez. La femme répond au serpent, nous pouvons manger le fruit du jardin, mais pour l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, ne mangez pas ces fruits et n'y touchez pas, sinon vous mourrez. Le serpent répond à la femme, pas du tout, vous ne mourrez pas, mais Dieu le sait bien, le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, vous serez comme les dieux, vous pourrez savoir ce qui est bien ou mal. 6. La femme dit, les fruits de cet arbre sont beaux, ils doivent être bons, il donna envie d'en manger pour savoir plus des choses. Elle prend un fruit de cet arbre et le mangeait. Elle en alla donner à son mari qui est avec elle. Et il en mangea aussi. Amen. Nzamba bien. Comment est-ce que Satan, le diable, est très risé? Dès que Satan a séduire Bananzambe, Satan a séduire Bisso dans ma pensée, Satan a séduire Bisso dans ma raisonnement. Il y a un Bible ici quelque part et c'est que Bisso à tout moment, tu renverseras ma pensée, tu renverseras ma raisonnement, tu renverseras tout ce qui est négatif dans mon moyen Bisso. Alléluia. Alors, je te dis ici Bisso, on a dit comment on a la version là-bas. Bible ici Bisso. Les serpents étaient les plus rusés de tous les animaux de champ que l'Éternel Dieu avait fait. Tu as vu que Satan est plutôt les serpents, Azali Nyamato, animal le plus rusé de tous les animaux de champ. Alléluia. Il dit à la femme, Dieu a-tu réellement dit, donc Satan le diable a comme moi si alobi est-ce que Nzambe pesa réellement lobaki Nzambe pe ezaki déjà eza maloba mususu Satan ayaka ko séduire yo soki yo za fermeté o ba na ko mi poser ba question na maloba o bazwa ko tuna yo eza ko toza na kati ya prière bo mususu peta ko ya ba vraiment que nous sommes là pour présent est-ce que ça ida malamu beaucoup semble na moité beaucoup là na bino na bututi na moika bo sambeli yo peso za ferme to ba ya soloko za pa yo ka ne ka ba prière apoye est-ce que ba prière a butu bozo comprendre c'est que Satan to mona ebo été Satan a koya na ba parole séduisante
akoya pe kokotela wana bapense na baraisonnement soki yo moko oza ferme te soki yo moko otiki bapense mosusu akoyebisa babi yango bino mpenza bokoki na bino kobondela na ndako na bino te mpo bokeka kosambela kuna esika masi lili aza estce soki osambeli na bandako na bino nzambe akoyoka bino te yo mpe soki oza ferme to nzambe ayokaka partout nzambe mpa kokoyoka nekanga na chambre ate na ke na nga kosambela te estce priere yango mpo nzambe ayoka bino il faut ka bobondela pendant 7 jours donc satan akoya na bamanière ebele sikoyo soki oza ferme te okoyi mpe kosede opesa mpe raison ya soko mpoza na raison est-ce que pour quand nzambe ayoka biso il faut ka to se retirer il faut ka tozala kuna il faut kaka yo mpe so oyebi te bapense na yo ekokoma procédé alléluia so oza ferme te nzambe satan sani azwi yo alléluia esoki tobake satan kakoséduire biso na baraisonnement na bapense yango na biso bana nzambe soki omoni eloko moko ya mabe komokota bapense na yo banda kotemela yango banda kochasse yango au nom de jésus eloko nyonso oyo ekoproduire eloko mabe na vie na yo banda kochasse yango kolinga te owumisa bapense négative na motema na yo eloko nyonso ezoyela yo bakeskese na motu na yo banda kobenga nango soki eve mwasi akomprenaki ke oyo ezali diable alingaka résister ye mais il fait que il faut pas tirer qui temps na Satan le diable oyo babengi l'animal le serpent wana ke aba na poser ba question yende atikela ki tant kaka ko ebisa ye est-ce que nzambe peza yebisaki yo il fallait que baleka ka longwa akende musika nanga nzambe yebisaki biso mais ye akomi biso ya sonoko oza pe na raison est-ce que mango soki peza toli yango donc ba wana nde yango esaki ke Satan a possédé bango. Bala mingi yo tikaka bapense na yo ebanda mpe kozwa qu'est-ce que c'est ya sonoko mosusu ba oyo oyebisa bino yango mama silva kolandaka est-ce que mobali na ye aza paster est-ce que wera koma ateyaka yo mpe okomi ya sonoko ndeni azoteya biso mobali ye moko azanga paster te. Alléluia. Amen. Oh, batona bazo koyebisa bino bayebi mpe monene na nzambe mama Sylvie. Amen. Me babitika nanu tombala nanu mpo balobi. Alléluia. Balobi soki yo moko osede na basédition ya baparole mongu na zwi yo esengeli bino bato oyo boyebi monene na nzambe ya mama Sylvie bino bato oyo boyebi monene na nzambe ya miape ntango bato bazoyela bino leso baparole moko yango mpena mama Sylvie anaza na nzambe yango ndeni kasi mobali na ye nano abandi koteya te bino mpe bokomi ya sonoko ndeni mama Sylvie azoteya kaka biso me bampoto bosede. Alléluia. Et c'est le temps où on bateau bazo na bino ba penser à donc ba makambo ezo mabino ba penser ba bo sani bo bengana mais tant bino ko tikeli ba mo temps ba ye na première parole ba ye na deuxième parole ba ko na troisième parole ba ko na quatrième parole ti ba ko mabino na dixième parole pour ça nous ça la séduit. Alléluia. Amen. Yawone esengeli na bomo na biso totelemela kamano nyonso eza contraire na volonté ya Nzambe eloko nyonso ezoya kotumisa bapense na biso totelemela yango parce que ezali Satan le diable nde azoya koséduire biso po amema biso mosika na Nzambe. Alléluia. Oh Nzambe aza bien. Oh Jésus Christ. Tokenda kotanga na Matthieu 4. Dans Matthieu 4, verset 1. Voilà, je vais tangi. Dans le livre, nous sommes vraiment à mettre pour tendre la parole de Dieu dans le moment de ma prière. Dans total, dans Matthieu 4, tu vas dire dans verset 1 et 11. Mais je vais expliquer un moment. Pour te dire que vous avez prié sans tendre la parole de Dieu. Matthieu 4. Tu vas dire dans verset 1. Matthieu 4, verset 1. Je lis au nom de Jésus. Amen. Alors l'Esprit de Dieu conduit Jésus dans le désert pour que l'esprit du mal l'attende. Pendant 40 jours et 40 nuits, Jésus ne mangeait rien. Ensuite, il a faim. L'esprit du mal s'approcha de Jésus pour le tenter et lui dit, si tu es le Fils de Dieu, dis à ces pierres, changez-vous en pain. Jésus lui répond, dans le livre saint, on lit,
le pain ne suffit pas à faire vivre l'homme. Celui-ci a besoin aussi de toute la parole qui sort de la bouche de Dieu. Alors l'esprit du mal est menant Jésus à Jérusalem, la ville sainte. Il le plaça au sommet du temple et il dit: si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, afin dans le livre saint on lit: Dieu condamnera à ses anges de te porter dans leurs bras pour que tes pieds ne heurtent pas le pierre. Jésus lui répond: dans le livre saint on lit aussi: tu ne dois pas que le Seigneur te dise. Et c'est que Satan vous dit ça, Alléluia. Biso pe sengeli to répondre kaye na maloba oye uti na ba penser na yote na maloba oye uti na ba nzoma na yote mais na maloba oye uti na libala nzambe okolonga diable na maloba kaka ya munoko na okaka pamba boete et sengeli yo po olonga diable nazo eza matia mo naza ko préparer mais na ndika to préférer quand même quelques versets oyo na prière otozo sala to ko combattre diable na parole. Mais la parole nini, na ba parole oyo ezali na puissance en Nzambe, na parole oyo ezali na ba verset biblique, na ba parole oyo uti pa na Nzambe. Satan le diable ayeba qui puissance sa parole. Akanisa ki que ma parole est oyo yaza ko binisa devant Jésus-Christ et ko séduire Jésus-Christ. Mais Jésus-Christ est moi na Nzambe, ayeba ki que maloba pe oyo ko bana mnoko na ye, ezala ki na puissance, ezala ki na onction et c'est qui est combattre maloba oyo diable aya ki na mo pour ko séduire. Amen. Amen. Diable ko séduire biso na maloba. Mais biso pe sengeli to zongi selayi maloba mais maloba oyo ezali na puissance maloba oyo elata molimo maloba oyo elata onction okolonga diable na maloba oyo ezanga onction te mais po maloba na eza na onction esengeli eza maloba oyo euti na kati ya liloba nini ya Nzambe oyo ya bakobaka saka oh Yesu alléluia oh Jésus-Christ de Nazareth bayebisi biso awa. Alors Jésus fit amener l'esprit. Jésus fit amener par l'esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Alléluia. Amen. Après avoir gêné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Jésus-Christ a amené par l'esprit de Dieu pour être tenté par le diable. A tenté na maloba monguna. Mais après avoir gêné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Les tentateurs, alléluia. Diable, moutou aza mo pengusi, moutou aza séducteur. C'est ceux qui peuvent dire ceux qui séducteur. Akoya ko séduire yo. Satan oya ko séduire yo kaka na maloba. Ata yo mwasi, po mobali alinga yo to séduire, akoyo maloba. Maloba oyo tondi mafuta, maloba oyo tondi sukali, maloba oyo tondi miel, mais ceux qui osent faire mettre okokweya. Yango mona mokili yo, bato bapengwaka maloba. Yes. Bapengwisa bango kala maloba. Amen. Parce que quand bayoka maloba, on a oyo diable apakola mafuta, bango bazanga rapema oyo ezala na puissance en Nzambe. Yango bakweyaka facilement. Amen. Balobi awa, le tentateur s'étant approché, lui dit: si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent de pain. Jésus-Christ, sera zala qui fermeté. A quoi peut qu'on a séduit dans maloba il y a diable. Parce que diable, tu as zoomé quand Jésus-Christ, que Jésus-Christ a moins d'enzambé, mais aïe pour séduire le bien. Ceux qui a sauvé les autres a moins d'enzambé. Hein? Bon, on a dit, Jésus-Christ n'est pas pourquoi qu'on a séduit, alors que oui, n'a pas prouvé que nous sommes en Zambé. Il y a le bien dans la sécurité que nous sommes en Zambé, bon, on a prouvé que nous sommes en Zambé, n'a pas bon, on a ma comme à lipa. Mais Jésus-Christ est que ça a qui tentation. Après qu'on a séduit dans ma diable était, après qu'on dit que le diable peut faire ordre dans ma loba. Il y a moyen pas de dire ça qui m'a loba, ou est-ce qu'il a puissance, ou est-ce qu'il a onction. Après le diable. Jésus a témé le diable dans l'iloba. Jésus a témé le diable dans ma acte, a témé le diable dans ma caprice, a témé le diable dans la défité, mais a témé le diable de PKK dans l'iloba. L'iloba où est-ce qu'il y a ouette, l'iloba où est-ce qu'il y a puissance, l'iloba où est-ce qu'il y a pas de bête à la vie. Alors,
Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toutes paroles qui sortent de la bouche de Dieu. Yesu azalaki mwana Nzambe, azalaki na ba mille moyens ya ko prouver Satan le diable, mais bayebisi biso atemelaki diable kaka na nzela liloba. Donanga okotemela diable kaka na liloba oyo eza na puissance. Bakoloka yo na maloba. Tant balokaka biso na maloba. Tant batina biso ba mauvais sort, batina ba mauvais sort na maloba. Mais c'est que quand bazotina ba mauvais sort, yo pe o renvoyer yango na maloba oyo utie pa ya Nzambe, maloba oyo ya puissance, yo ko bundisa maloba bandoki kaka na liloba na Nzambe. Français na yo muna ekobundisa diable te. Anglais na yo ekobundisa diable te. Kitoko na yo Yesu ekobundisa diable te. Mais l'homme ekobundisa diable na vie na yo ezali kaka liloba ya Nzambe, liloba oyo euti epa Nzambe, liloba oyo epakolama, liloba oyo eza na puissance. Yango nesengeli osenga na buto lelo, Nzambe atondisa maloba no na puissance, Nzambe atondisa maloba no na onction. Tango yo koloba liboso monguna, maloba no so monguna lobaka contre yo, to likola bana yo, ezala nile sans effet au nom de Jésus. Boyebi bato boni bazoba mabe contre yo. Eza na bato mosusu bazosekisa yo, mais soki akoti na chambre na ye azotindelo maloba mabe. Sikoyo yo na buto lelo banda kaka kobundisa maloba wana na liloba Nzambe. Eza na bato bazobakeli yo kobonga te. Yo loba Nzambe alobi nga na kobonga, Nzambe alobi nga na kozala mokila te, Nzambe alobi nga na kozala te tonola te, Nzambe alobi na ndako na nga na kokela ni ya manger ni ya boire. Nyonso wana eza liloba na Nzambe. Tant yo so ba bongo ezokena ko anéantir o nyonso nguna so ba contre yo ke yo ko bonga te ato teki biloko ko teka mate ato loni okobuka te mais yo Nzambe lobi na kolona pe na kosala nini na kobuka. Amen. Yes. Et c'est to tene na diable na liloba na Nzambe. Diable koya ko combattre biso kana liloba na Nzambe na maloba. Satan le diable serpent risé wana ayaki ka ko séduire Ève kaka na liloba. Est-ce que Nzambe peza lobaki? Yo pe munguna azotuna yo azoloba maloba mabe. Est-ce que yo kanisi okobonga? Yo siko siko bale na kobonga parce que Nzambe alobi esengeli na nga na bonga parce que ba bénédiction ya Abraham ezali ba bénédiction na nga. Amen. Amen. Yes. Je suis fille d'Abraham. Je suis co-héritière de Christ. La kobonga. Amen. Oh ya kobeba ngai na kobonga. Yo no kobonga te me ngai na kobonga. Parce que ngai na sa mwana Nzambe. Lokwa yoza muta soloka ozoela nga maloba kobonga te maloba ne kolata kaka nzoto na bomoi na yo me ngai na bomoi na nga maloba ya Nzambe nde kolata nzoto nga na kobonga nga na kozala tete eno na ke na kozala o eno amba na kotambola de succès en succès de gloire en gloire. Yango nde maloba Nzambe. Amen. Tozobondela la parole oyo. Peut-être que vous avez besoin, on va dire que est-ce que ça n'a pas contre un gars? Vous avez besoin parce que vous avez contre yo, après que se présenter le bosso la parce qu'il dit que yo sera comme le bosso la yoka. Loko yo yebi bato balobaka mabe contre yo te. Loko ya pe yo kaka maloba wana te. Mais yo kende kaka kotatula loba Nzambe na bomoi na yo. Loba nga naza mwana Nzambe, nga naza fille d'Abraham, nga naza fils d'Abraham, nga naza la tête de la ke, nga na kobonga. Ba mitambu na bango ekokanga ngai te, ekokanga kaka bango, ba piège na bango, bazotia na nzela na ngai, nga na kokota ba piège na bango te, bango mo na kokota ba piège na bango, bango balingi bana nga babonga te, bana nga bakobonga. Ya bango moko nde bakobonga te. Oh non ça bazoba contre bana ngai ekozala na nguya te na bana ngai malo oyo sakoloka bana ngai akosere tuve kaloki bana ye moko oyo akotia mitambu na nzela na ngai akosere tuve ke mitambu wana ekangi ye moko au nom de Jésus. Toke kosakola bana Nzambe loba nyonso okoki kosaka sotiala monokolo na pokwa lelo. Halleluya. Tozobondela Nzambe bokokata kaka soki na 5 000 sini
Alléluia. Oyaki buto mabondeli. Na minute o eza ba tusu ba so chola. Eza ba tusu ba so loba. Yango ba kolala te. Yango ba so chila ka so makelele. Bango ba so mona ngeza makelele. Mais ba ko mona effet ya prière oyo na bomo ila kiso. Puis ba so combattre na vie na biso. Ba ko mona vie na bango ko za combattre si ba ma prière oyo na ko na Yesu. Alléluia. Amen. Oh Jésus. C'est bon.
alobela biso na moment oyo. Molimo Saint a révélé biso ma choses cachées. Bible dit la biso invoque et moi je te répondrai. Je te montrerai des choses cachées, des choses que tu ne connaissais pas. Nathan otoke ko invoquer Saint-Esprit. Afongola biso na biso. Afongola matoi na biso. Oh, Saint-Esprit, alobela biso. Balobi, oh Yesu. Peuple azali na révélation, azali peuple sans frein. Tous ces Saint-Esprit révélé sur un moment, ma chose est cachée dans un moment où. Molimo Santo aloba kasoki tosengi aloba. Molimo Santo atika la kamiwete na kati ya bana Nzambe. Senga Molimo Santo alobela biso na minute oyo. Loba Molimo Santo na fungoli matoi na nga. Nalingi kwa yoko lobela ngai. Molimo Santo mulwinda na yo éclairé misu na ngai. Namona clairement et distinctement. Oh Saint-Esprit, parle-nous. Bela Molimo Santo lobela na Molimo Santo azochama lobana mnoko bana Nzambe. Molimo Santo azopesa la vision. Molimo Santo azako souffler lobana matoi na yo. Cause la distraité. Yo koyoka Molimo Santo kolobela quelque chose. Libéré en haut. Molimo Santo aza présent. Molimo Santo aza na kati skao. Oh kaka bakoba kasaka bakoba kaseke. Oh kabakasaka bakoba kaseke beke saka. Molimo Santo aza na kati ya biso. Oh ya bakoba kasaka kaka. Molimo Santo azalia. Adebro sandeli azolo bayo. Oluma sekeli go. Aye shamalalo keda baba bose baba baba. Edibro semala. Bazuka kayo salima. Yo ka molimo denga solo bela yo. Yo ka molimo Santo denga solo
ozotia maloba na kati na yo ozoyoka na kati wana bapension wana ezali yo te ezali Saint-Esprit azoya kotia maloba na kati na yo oyo oza kosanti komata na motema yango wana nde maloba nzambe yango wana nde inspiration nzambe yango wana nde barevelation nzambe ozoka ya matoi na yo eza kosufre lokola mopepe yango wana nde maloba nzambe Alléluia. Oh, gloire à toi, Jésus. Yes. Tozoyoka molimo santo. Yes. Alléluia. Quand on est en train de prier, on dit maman. Oh Jésus. On est en train de dire maman. Maman l'a dit pour le maman l'a dit. Tozokata mpona baprophétie.